Michel Mayabou. Émission ya kitoko culturelle, politique, religieuse et il a laissé un temps immense dans la famille. On ne sait pas avec qui, avec quoi, avec quelle parole remplacer ce qui était dans son père bébé. Bana ya Congo, bana Lingwala, Saint-Jean, tole la papa na boya nyonso oye asakolaki na église catholique. Na boya wana kolela baptisme, papa aime na des autres églises. Nous, ces petits-fils, on a vraiment besoin de lui en ce moment parce qu'on a pris déjà conscience qu'on avait un grand-père star, et poète, prophète aussi. Et puis, je ne sais pas par miracle ou par chance, tout ce qu'il avait dit s'est réalisé. La nuit dont il a rendu là, il y avait les tonnerres terribles. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. L'expression et mon émotion est que il est parti. C'est vrai que spirituellement il est là, mais physiquement il est parti. Il a laissé un temps immense
dans la famille. On ne sait pas avec qui, avec quoi, avec quelles paroles remplacer ce qui était notre grand-père Pépé. Il nous a laissé juste au moment où on a plus besoin de lui. Nous, ses petits-fils, on a vraiment besoin de lui en ce moment parce qu'on a pris déjà conscience qu'on avait un grand-père star et poète, en fait aussi. Et puis, je ne sais pas par miracle ou par chance, tout ce qu'il avait dit s'est réalisé. La nuit dont il a rendu là, il y avait les tonnerres terribles. Et puis sa tête, comme il avait dit, était explosée sur les quatre. Donc, il était un prophète. CNC Congo Ndimbola Chanel. CNC Action et détente. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Oh là là, il y en a Congo Ndimbola Chanel. En tout cas, balobi vraiment mingi ya koloba eza te bambote na bino nyonso vraiment place boza babi ya l'unique chaîne en ligne. Congo Ndimbola Chanel. Congo Ndimbola Chanel. Du rire à gogo, hein? You laugh too much, hein? I ask everybody, I love, you can, you see, you like this channel. Asola sika. Bientôt pour mon abagat na bino pour sepela, pour mon abatrice na bino. Rachel voiture électrique lié yo. Chouchumba. Voiture électrique, voiture électrique. Et là, pour la Congo Ndimbola Chanel, Boudui Wapi. Action et détente. Oza artiste na bino veut dire yo aline quoi, la bisoulia. So bon on a vraiment ba beauté ya boye, ba aspect ya boye. Eza kaka na Congo. Ndimbola Chanel. Masolo net ba chaîne yango. Congo Ndimbola Chanel. Vele bominga. Bominga mabila oseka. Bota bilili na bino. Bota ndenge bana mai. Tolobi lobiti. Ne bota musala. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Moko Michel Mayambo. L'homme qu'il fallait. Donc, Moussali, Yomoko aussi, ça vous dit ça, tu bandis. Mon boss, mes respects. Michel Mayabo. Hein? Ah, pourquoi pas la Mayabo? Pourquoi pas la Bruno Mayabo? Hein? Il y a un site où on a un théâtre classique. Bino tout ami qui est masalanga kaisa la kalamantone. Les la li para pas la koto kwa katela to. Yango na boîte yo. Bienvenue à moi la bisou. Rendez-vous na Congo Ndimbola Chanel. Vous s'abonnez, vous s'abonnez, vous s'abonnez, vous s'abonnez. CNC Congo Ndimbola Chanel. CNC Action et détente. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Ah ouais, c'est bien. Roger aimait l'empreinte digitale, l'aide des Salvatore sur le net. Hein? Veut dire que li soit mon continent net. Ya on a sengi bino bolandaka mingi Congo Gold TV. Congo Gold TV, autrement dit Congo Wolo. Na français balobi Congo l'or. Donc c'est de l'or. Donc il faut bolanda Congo Gold TV. Et si il y a des informations, il y a bien news, il y a bien maramoutou, il y a bien marambo bien donc biso tout landara wana. Donc avec Congo Gold TV, c'est pas pareil. Si on l'a dit Congo Gold TV, je te bloque. Check. Celebrating his 10 years of gospel music career, Nazareth Life Ministries proudly presents Pastor Kiese in a live concert in London. On Saturday 20th of April 2019, 7 p.m. to 11:30 p.m.
elisa moto na kati ya mitema etuma baposa ya nzoto tobalabalobaka bamoni balobi na ozala bongo Pastor Kiese live in London. At KLM Centre, 117 Bruce Grove, London, N17 6UR. Special guests Couple Kibala, Pastor Joel Longo, Sister Belothi Rema, Brother Eriche Sungolo, Brother Piero Blessings, Sister Ikern Kudinga, Brother Nico Antonio, Brother Alain Bompeti, and Ambassador Lindanda. Pastor Kiese live in London. See you there. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Adieu, adieu, papa, adieu. apesi biso baide makasi na miziki na ye omeli te na mosu apesaki wasekwa bana na ye azolakisaka oke bozala boye na libota nakoka te nakoka te pesaka mpasi naye kaka po aye nakenda watia tati nawe mpona watia omonaki ombeliti na bango aza te na frère rose te ngola nazanga Lukumba azali bongo pare po likolo na ngai uta bomwana na ngai la koda Saint Jean Lingwala azali papa oyo ntango nyonso na bateme na ngai na bande bonseke conseil tine la bali na bande bonseke conseil na ngoma nyonso na lingi abande koyamba ngai à tout moment lingi saka papa ezali lokola elo moko ebeti na motema na ngai nazangi elema moko na kati ya motema na ngai bana ya Congo, bana ya Lingwala, Saint-Jean, tolela papa na boyambi nyonso oyo ye asakolaki na église catholique na boyambi wana kolela baptisme papa azali na désordre te papa na nga azali na botosi ya boyambi tolele na kimia matanga papele na kimia maso amaleka na kimia. Michel Mayabou. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse.